Oui, bon apôtre, bon monde entier, bonjour, bonsoir. Moi, votre humble serviteur, maestro et aucun autrement dit les maîtres de la presse congolais. Na chaîne amino bolinga mingi vérité universelle. Le to na kati ya mabele na fief bina ya moko mtana makambu. Animateur ya danger ya makasi ya El Mara. Animateur a fallu pour pas babi magemba tango photo mais peu ko sola pona carrière na ya pe c'est la propos ya carrière na ya pe c'est la propos ya orchestre na bango. Niveau makambozo kende pour l'instant vitesse eza makasi yende makambo so boy wana kindoki. Moi je vous dis babi magemba tango fort osa musane comme il faut. Je dis merci na cordon na Salomon Mbo na pecho merci mon boss na robot ça n'a jamais maître John nazo bengo mikolo bateau de Moïse autrement dit et kate ko na pecho merci na caméraman na ngai Eric Monstre je te dis merci vraiment secrétaire na biso Dorcas Mbouye réalisateur na David na robot ça n'a jamais toi na artiste solo de konanga bonjour artiste. Ouais Monstre ndeni santé. Ouais santé ça va santé vraiment ça va nga non mais que ozong so moi simamuke pour tout sur la carrière na yo tout sur la fali na onté tout sur la carrière na serait bat paroyer ba babi magemba tango fort abanda musalo na orchestre nini. Donc histoire eza un peu moins moulai parce que surtout cheka mbamo dakumuda ba vie le roi ba c'est les boules vainqueur de danger bless boula c'est la pété surtout zongi so bien pas mu defa parce que première mbongo na ngali bosso na zone musique ezalaki et pas mu defa vient na jolino na pesi pe mbote place à ali donc ya sala série mon boy azwaki bendo son azwaki na vient babi ndonga lelo azate atika biso bando sa ba contrat 2 ans so parmi batwana na ba vina biso modeste modikilo zaiko osiko biso to ai ba petit pe na nganga sko na ina kata ba vie wana ngape na zoi temps wana tellement na bando boka bien na zoi temps na ma mère na biso asalaka contrat wana après on a zu bala wana le mère qui a payé ba bloka oteka banini ah la musique on peut ça be boyeko mère pas moteka donc voilà donc on a robot ça n'a pas été apprendre siko na ro sauter siko na rosa la siko pas ya venanga Newman donc pasteur Christian il peut na pesi mbote vous comprenez donc nzele da ipena mamulai mais pas frère Christian de ya fungola ipena porte pour batu ba binanga na ba feti vous comprenez batu ba bina ba linda ba bina ba liboso sima ba bina ba mikombe le demo ba bina ba wewa edangu muda matena nini panzango panza kindoki mikombe le demo donc Pablo Ebele papa ouais merci beaucoup merci vraiment beaucoup babi bangema bakoye ba klini ni osala test na la vignora klina sa test na la vignora ezalaka brrr kandi muinda kana ona boron sko lelo et pas ya El Maranonte ko boka ngo de na la vignora boka ngo na la vignora na boka brrr kandi muinda kana brrr segele ya fali bulo fali dikampe c'est wana ochada kumuda ni umane yo moko nzina bango donc eloko wana na bando tambola tamana parce que ezali pena arme atona ye na onsko pa El Maranonte nde komi siko brunzenze kandi muindaka na brunsekele ya fali bulo fali dikampe babengo esonozo boya koyamba mon téléphone zone chérie réponds-moi oui bulo onat yadi gabriel kitoko Maranonte kitoko biso awande musique kitoko ya bango kuna kutu 0 soki tembe beta gazon comprendre donc ezali mo ba arme mona zali na ona bando tambola na ozo comprendre ba mususu peza ebima te mais ezala kaka. Ouais, est-ce que batu bakoye balanda yo balinga ko mingi bakoye bosala combien d'années na la vignora pe boaka na combien de disques pe boaka ba clinini pour bate belé boaka babi ma game même souka pas fali mais baby parcours no pena moi bien te quoi. Donc ça dit au moni lelo nde toza boy batu ba fo baye ba ke moi boulon peut te umel nango to peut déjà bambiaka na nenga système parce que tozo ipena temps au bosser. Moi le temps tozo mona ba El Maranonte tozo mona roi de la musique africaine le génie to mona papa nenge makamulele zo kende boy batu faut comprendre que isa ba trick te isa pena boulot. Donc tu vois le bat ba obina bo tu monde le mon place to che niveau ya école on se comprend donc ils a boulot faut comprendre ils a boulot donc on a besoin de temps pas Gampote Newman
nasali ba 5 ans et puis na okoma atala ko moko na kini o aza chef d'orchestre. Te wana bena et pas da kumuda ngana et pas da kumuda. Ah non, le banate pas da kumuda qui est un peu finalement. Pour moi, si je me rappelle bien à l'avenir basala musala comme il faut bazala. Mais c'est pas important pour ça na yambi bangote pe makamna bangote. Ba koye ba klini yo boka à l'avenir. Naboka na linda kaso nasali Jomo Filipo liboso pishanko bwe liboso sima asima migombe le demo angulu wonga ntoma bijubo fasa wonga angulu wanga ntibio okomana na yena lubo baborni susu na papa yena sachet okomana na yena aimenie lokasuke soro diongo mwana ndoki aloka kabolumuka sasa ndumbate so na yena wewa ebele donc. Ouais, c'est bon, merci. Je dis encore merci à patron John Sima, on a joué un bateau de Moïse, à Bière International, Vicente Poitimon, mon vieux n'a pas chomboté, Manuela Kitoko, Toso, Laga Moussale Koba, vraiment. Lelo Oza et pas ya El Rey Mago, champion d'Afrique de Motoloba. Pour l'instant, on sait déjà combien d'années dans l'orchestre? Na victime? Oui. Déjà, 7 ans, Yannick. Pas 7 ans déjà, pas 7 ans. Pas 7 ans et depuis Power. Si le lot 7 ans. Ouais, déjà pas 7 ans quoi. Est-ce que tu as pour tout les bandes dans l'orchestre ou sala test na jeune clinini pour pesa makamoni pour le loin maman pesa makamu zo makamu. Kuna sa test moni ton ayaki déjà nga na yaki na moi ilongi mo batu ba déjà. Vous comprenez? En plus na okapi balbozande ko ya mise mon boy na éviter zango ka ba kimia nzela tondeni. Tant on a côté mouvement est victime na yaki déjà na ina moi face mon ba déjà na ina moi confiance mon ba que ya ça la bien. Vous comprenez? Mais na yaki obligé na faire voir Batou hein comment je suis capable tu vois. Donc il fallait na bimisa ba plein belé na bimisa ba plein belé musuku na yeba sauter na bimisa bena ba arme parce que moni ko beta pe na roi ezaki makambo nga na kanaye na bi après ba carrière na na sali boko binisa ba fona binisa ko monde tout monde entier ce ko fait binanga ozo comprendre na yaki na ba arme ya mabe na yaki na ba arme mabe donc na bimisa ba créer belé presa vanda tala ba bi bon kende vana kitu wana ko na ko misiko musicien nanga ozo comprendre donc na yaki na ba créer belé moi na tangelo muso ezate parce que yaki belé Tara yobi ben na boisco na yesko ça boulot pour monter au Kanga et puis na ba de tonga siko à venir. Ouais, c'est bon, merci beaucoup Babi Magemba tango fort. Moi je continue toujours dans Pesaka ba merci pour fin de l'année 2019 nous ta solate na longolio olongwe na pesi mbote na Anastasie Mujangi na pesi mbote na bossa na go 30 de wonanga Babi Magemba tango fort là oyaki F victime okuta ba animateur nini. Ouais, belé na kuta full toto kabuya na kuta Gelor Boussole, nakuta Bel Air Dubaï, nakuta masana biso wana kenda mboga mo so Turki mo ina ya Yannick nakuta master mo Yannick bon bayi belé nakuta benebele parce que biso na mouvement ti le to ata ba 12 mais balobi migolo comme na kisi ndenga makasi na wi basangono vinanga me envoie mambena tout non pourquoi na jeri na bino oyo bakabu ya baza bandeko bazé belé ndeko nanga mususu to na ndenga balemba animateur na bino paza wana mais pourquoi kaka Erei Magwa a choisi ka yo uzopina moi 80% na jeune qui wana déjà moni na auto solo mo awa papa Zolobat ndeve na msorambo akwada lobara koyeba musala isala bien ça que yongo ba yo yebi musala ko lika bato nyos tokende parce que ndeto za boy to yebeke o is album ya boss o is album ya roi muto azo contrôler Afrique il fallait ko zo pena temps ya belé na travail tu vois na yeba ki toza déjà ba dendon parce que ba baxi la so ba animateur ba dendon ba Paolo ouais dans le temps ko na bossa na wana Paolo standard de ko nga lemba siko ko fallait ko calculer pena sentir bien
mope kabuya bazaki wana nzambe mutakanga bino lizita pena kanga gumbi bino ko calculer ceinture ngo ya mabete ke za teke na ndenge mo boso ndeni mais ko calculer bien oyebi ke ndeni naza boye na pema na parler naza na ba Yannick Luboya na ba certain maneka ozo comprendre naza na ba Christian Lambio vous comprendre ya uta direction matadi aye fallait ce que tu calculer to bien to ze belé aux albums au monde entier aux là après combien de temps fallait pour passer pardon je m'excuse na bosana yo beta musique on est ligue na bata matadi courte joie kuna tsego ba yela go ba kisi na ndenge mo afo muto tangi kombo na uta matadi meme dia kenanga dia biloko monoko melele meme dia kenanga dia mansangu monoko melwe diango munge bagangu bana bilanga ya falidi kape nge banga singana monoko yako bonkobole okwabana kwa beka bloka matadi nazo ebisa yote parce que ngana muumbu ngafozela ngana ba ebana batari mbongo basadisa kafo yaya ankoko masale amakiri mabani be yango pesa mbongo venanga robe koko tana pese mbote fozela ngana mboka na biso ba ami yo ya turi fameya bana mundile foto nzambi bongele bia ya lumuvwiza mfumwenda o nyeso twezaku zunana nakutebwaka mina moto tebwaka miteto misika ndambo to misika fulan to gedi peni kumisa batwe ale mama aye manu matondo Bon. C'est bon, Bobby Magimba, tout son la question, question. Fallait calculer bien. Ouais. Donc, tu calculer bien, tu bon, bah, générique, ils ont ça là, ma papa, le big, non, faut tout ça, bah, générique. Nga la bimisi idée, nanga. Bah, ma samsou, la bimisi idée. Moutou, moutou, 4 films, mais surtout, et ça, Yemo El Maranoch. Et puis, tant que 4 films, na moun pena que, cri pena et vivre, et zu pena, et donc, on va, bah, et pemi pena. Donc, dans une minute, on est là, boye. Et là, on a roulé au baraka. Bisogna stoza bana papa moko. Donc, kabu ya pe boyo kaki. Ils ont ngonga. Ils ont ngonga. Il y a le Bible, surtout sim Bible. Autant la Bible. Oui, dans Jean 3,16. Car Dieu il a donné son fils unique afin que quelqu'un. Tu l'ongo ce que tu es dans l'Apocalypse. Vous avez pas. Tu l'ongo tu es dans Pissom. Ce que pas Jésus qui est né. Ce que tu es dans pas Jésus qui est Pissom. Il y a ma baisse. Donc yonde pisson bakabu yo che bango ba matie ba lick moni te ke yo sa musique opela ne mo afo pourtant pas je to kende to banana bakabu ya bien sûr c'est que to cha bango ba ni ba matie pour yo mitie lokwa de pisson mieux de place makambo zo kende eh yo la ba ninga makama makasi bo non nga za question nga zo poser on a ebisi yo sikoyo na ebisi yo maestro o to komi na page mosusu donc fallait ko tanga livre bien kosala boulot bien papa tanga valider makambo ngala ko yebisa nde aigle na blongola ka chapeau na bi merci mon boss merci fali pour panagnon surtout asali comprendre parce que kozo ba temps ya bongo pe mena le maranoch et puis ko coacher nga coachanga o rani na tambola kate o rani na tambola kate na o kate oh longwa di Gabriel mwana nzambie longwa babisha ko jojongo nda imene fula tukidi peni kumisa batwe mama widi sele ma ukumisa manuma tondo maître kazi sonemi ale zigi tolo maza ale zigi tolo tede tena itolo kiki mabogo banke uzo bon faut comprendre que babilenge ngo papa alinga ko kata ngote alinga pena tika ngo bien atika qui on peut la bien que ça 3 minutes ba peso 2 minutes 25 secondes mais et ça nga mote tout ça na ba masat identité bloquée tonga na bambi koto identité kangi kuna mbo ya bloqué batali colonie surtout identité na zalaka na kanda ya vina ngalelele mamelo tant ba to zongi be busola ya telemi kaskara bati ba ko chisiri ma kondoro ma ba fali biso tout ça di boulot bien ozo comprendre donc biso tout photo senga papa merci parce que aza papa moi aza bolingo et puis ayebi ko guider bato pinga mukolo na boka bato faut comprendre nga aza ina ba animateur te donc mukolo ozo animateur moko tuni ke so yebisa yo nga aza ina ba animateur te mukolo na boka papa pena lobi ke non botika journée o babi fabora ye moko o comprendre donc nga na yebi vision papa ndezala yite ya omo lelo yo naga nominate yebi non ga lisulanga kuna poser question bendezo kota a pena ke tikela boss parce que na yebi na récupérer nabi na récupérant pour eza cri o bazo bina ba fête mariage boy marié pena ta
on va prendre Robin Mundibo pena ke bazo beta pena azo yemba ba plan lokwa lo mususu ovandi be kuna be Bill Clinton Spawn Macintosh nanga pena tout le monde Spawn Macintosh ngwa yo boka fort comme si bopanga na bien mais après ça ba boisa yo après ça autant au moins de bozo baki lokwa na ignorance Donking Tombo El Chapo Simon Gimbango nazarana Simon Gimbango aibisanga lobi danga babi omoni faut reconnaître faut y bateau basala yi makama minene avant yo mutu lokola Bill Clinton pona sepela na Bill Clinton ezate fa opesanga pour ça c'est impossible et puis omoni ndele longa na beta na champion nga jamais Bill Clinton va opesanga pour ça impossible donc mise le ndenge na te nazuke na malembe to ke bien moi biso le londe to aboye lobeza ki ba Bill ba Bill basala ki époque na on a fait na de la forêt tout le monde ba Zénith ba nini tout le monde ya beta ba parler de sport hein le lorsque biso to ke beta na ba to ke beta na ba Lastorville ozomona na fali pour pato blongo to kelu saka na kina ndola kuna mboka mbalo baling ba ibi to balingala te ba ibi ko ba français te ozomona to kena ba Franceville toujours que défendre la musique na biso na kena Saoringo obi Saoringo papa ngane na poser ba question siko na Saoringo wana mutabeta musique kuna izaka Jacob de Varier na fali pupa so ngana za chance na kena obeta kuna obi ke Bill Clinton na za kite obi ke ngam na kena sa lokumu loka na yaki maman fona ya mais pour moi loka ne mo fo comment ba na Bill Clinton za idom de beta ndule ah papa ngana poser question boy muto tanga kombo alati sa brasa malati sa yote c'est un grand les losos ont la barafat bazo ba boulot parce que ba Bill Clinton ba la force les loptons ba batali Bill Clinton libanda ba komba comment copier ba komba DJ bani c'est un grand oyo fona respecter makasi parce que ça la mama minene na ebisio ka ke lo moko lelo oyo ngai nazo sa lokumu ya musique na biso pe Afrique kota batalako donc nazo na mina ke non ndenga bien na ebité ba balimbisanga lelo pe to sa lokumu ya ndi lelo ba Bill Clinton ba sala ngape na arranger wana lelo ozomba parce que mon lelo na continent o musique oyo ya biso ezokoma ya fali pupa comprendre so qui génère leur école na minute to na combien de millions de vies oyi place ezokoma na ok na nenga polémique te okozwa ba générique ba to mususu o talibo siko o talibo la continent o musique a fali pupa ezokoma ba place musique a fali ezokoma au moins ba wana mso ezokoma te ozomba donc Bill Clinton na PC Motato Spawn Macintosh vienanga tiengo ko di bende et puis merci na ko oser ko benganga au moins bino vandi bena ba mutu mo bena zu téléphone abando yembelo pena fula to ke de pen ni komisa batu ale zigitolo maza ya ko zwa biloko yolinga yoze ba makambo sali na mboka te mais kene na TV oh wana Bill Clinton on a zo sasko mutu mo zo banga na bi oh mutazo yembela ma pipo oui ma pipo oh ma pipo mtosa ba jim mais nazo ko siko bien na tarab na suko na oh ezanan oh abisinga mama Spawn Macintosh di bende ngalabi ya Bill abima yo ozo ba makambo zo sala te na mboka faut que ni na TV oke no loba ozo loba te omoni chance o fali ba pesi yo eza lokola o ngana zo une opération dragon na yoki apesi ngamo ba conseil ozo comprendre et ça là bien parce que a tie ba crédit na ye à 8 ans bandi ko yembelo ba crédit comprendre mais ba tumusu baza soki ba yoki eloko simbi boye mbala ma lobi aki ala ticket ake telemela makama ba simbite ndeta ni madani na sala bon papa ko potanga ngo pontin baze belé na bambo ndeto abo tozana lo moto activa chez biso donc kakipa ka kokolo ko bando loba no ndongo loba no mais to finika kakipa ka kokolo donc il a que to occupé oté ouais c'est bon je continue encore on a pesi ba mbote na robo santé mon boss John Sima ngado nga bateau de Moïse na pesi mbote na Azmi na Tonzi la dozinique yo na robo ça non jamais on est la gwa bala brésilien na pesi mbote na Mina Gondi danseuse internationale masalanga ndenge ezalaka na kasa masolo bosani mutu na alinga ko mingi
na pesi mode na yelinga me bokulaka na bokulaka ke wena mungala sembote ko bana na maida we na eto Karine we na eto manono romban donc bango tout pena donc voilà c'est la famille. Ouais, c'est bon, merci de tirer la dernière question. On a pris ça mot souka pour tout la dernière question na besimode na bière international. Ouais, internet des TVT ina dit internet ba ba lemba na bango. Wamna normal mais 2019 so kabano to na boka na ngosute. On a la vérité, na pesimbote na bière international Bisanti Poti Molati Sinzambe mais envoie moi venanga abon matimo les temples na peso mboto sigoza na bosa no jamais Manuela Gitoko obaki na boka rode ndito abona kata Congo oyo so abotanga 3 animateurs oyo yip au centre ke baby musala otanga banani ya liboso na otanga Spawn Macintosh te bango te yo c'est na bango c'est na ki bino pe na ki lelo te bon bon ya bilaza comprendre te na lobi boye Bill Clinton asalaki lokumu ya musique na biso asalaki c'est comme ça ya on a solo baté et ça l'équipe c'est là expliquer yo toke bien na zo tang lo bato ba salaki avant biso na asalaki ti le lo ba opération d'abord to rangot noto on a to beta na arare nazoka ba créer ya Bill hélicoptère on va na boîte nazoka et to ba retourner na moi musique ni moi musique ya mboka Fally Ipupa te musique ya Congo ya mboka Fally Ipupa ndenge kasi Fally Ipupa congolais te lo beno kabino waka mitema mabe musique ya mboka Fally Ipupa musique ya Congo te oza bandeko na nga na Angola obi na Angola na Angola bat bandima te ke Fally Ipupa congolais tu vois ba ebika Fally Ipupa az américain donc on a ebisa siko so ovandi siko eso zairens so au mona siko akamwa au no tuna siko mutu musupa tunio au tuna msu na anglais to tuna français outi na mboka ya Fally Ipupa bon lokola yo. Non, moi j'ai pas le temps. Non, non. Ouais, non, j'ai pas le temps. Il y a Fally Ipupa à la grand prêtre. Non, Fally Ipupa à la grand prêtre. Bien sûr, on doit boire moi zate. On a go maman za maramlangate. Tangela so 3. Longo la biso ba oya. Kata na tanga juste baye te Scarface. Kata te longo la biso ba ve. Tobeta masolo ya lelo. Banimateur ya lelo ya tana yo. 3 animateurs Santa Québec Moussana ba. Le so ba yo ki zikito le temps ba olongwa ba yo ki edenda ka sa ba simbango ya Bill. Bon to cheke tanga 4 Bill ko akoti etreli 3. Tokei. Toke na Bob Jamusketa papa Wemba. Te migolo travete disque biminante. Ba boa ki batte bato penal lelo makambo za na TV. Na kesiko Robin Mundibo. Les animateurs, mais bon, à bien. Il était. Nabi animateur, 3 animateurs. C'est quand ça monte maman, Béouza chanteur, bon rapide le rabaningande. Tu 3 animateurs. Chabo. Après nanu ayara, comment nan? Shomina ngwene. Dans le boy, qu'est-ce que ça boy? Shomina animateur. Autant que Shomi, c'est bon. Shomina nasambela ndenge nini yango pona blaze bula notre weekend oui bien wala mluka 97 autant lelo bana 1997 lelo na ibi lelo dans fo lelo 3 animateurs lelo ba sa makambu aux animateurs na Congo boloke loketo OK kala batanda kuna bino te batalibanda sitona otanga bango yetanga ovanda bu avandi na famille na yevena ba otala bu otala nga vena ba metango otanga ngate. On va comprendre, nous sommes parler. Dans 3 animateurs, il y a Lelo, il y a Libanda na Bongisi. Déjà, Natangi Shomi, Natangi pe animateur, il y a pas pour ça monter maman bête. Tout est bien. On animateur pas ça succès Lelo, nous sommes yebi ba monter. Il y a ça danger dans linga ka ngaza fa na mekala. Ngabi Lelo. Lelo boloke loketo bakomi d'ailleurs combien ya Bill boloke loketo Shomi toke malamoko pa na okese ya nanani ya vina nga wase kwa anti rebelle zala bino mofandi boy wapi monstre yewana ya bakomo msuno lo bate pa ngasiko naza ba bekti mwana ba nani tu ana yo tanga no bangote naza sans polémique no moninga boy obi tuna Eric Ndazana on comprend
Il a filmé quand il a la publicité, il a musique, il a filmé. Baza bato batongela ngai lokola batongela ngai déjà makambo na ngai à venir. Roman. Donc so koti biso to ana bolingo la groupe na biso ana. On comprend que taba tout na ba question ba tout ngana ba tunyo surtout ba sa musique bien na sepela tout na biso so ba na sepela Fabregas na betaka na sepela Fabregas. Aga bongisi na prison c'est pas net. Aga bongisi. Aga bongisi. Maestro, voilà no ina maestro Fabo. Yoko tika donc tika ko koloba te po yeso asimbia mado awa to longwe na baye na so ba tout ba gobino ninga bango na linga nani o mikolo lingi bini bebe o lingini donc singa na komona be batunyo so ba batunyo so ere imago asola na bango be sepela na bango bino pe na kese bo sepela na bango bon ce qu'on attend le Cindy Lecker Cindy Lecker ozaka mutu pa oza vraiment ka mutu yo na tangelo banani na tangelo ba mewe na tangelo ba mewe po yo ndimanga natangelo ba Davido to natangelo ba nana osa mapenzi na otanga batuna ya Congo natanga ba Shomi natanga ba Petit Rigan yo oboy Petit Rigan natanga cha musket to lingi ete bo lingi ba nani siko sedate otangi ba Bercy mona te otangi ba te pela tangi te déjà ne toza boye pour l'information na pesa ba information ba to ba Hollande mon da minute to boye Papi Chago le cashman vraiment total Papi Chago le cashman de to so no boye tete ndai le miraculé tete ndai maboko bank ya Rachel Futa deux fois tête tendai donc ma bogo banque ça kokera to longwa to na mettre quasi son éminence tala ce dossier n'a pas se vendre ce ko o meki ana o leki mamon pas mettre quasi donc mettre quasi son éminence a dotala yo na tali siko na ningi siko libanda na tali be donking tombo si mo kimbango el chapeau juste ba escarface na yesko bato batala vie nanga roman na yesko na Roger Ndonga vie nanga Roger Ndonga les colonisateurs na yena bouya mayola bouya mayola vient nga so na chelo bo bola c'est la famille ala vient nga bouya mayola na longo na na kiti siko be na Jean-Baptiste Ngindo aye mabe wenda ntuka foto na nga ba biloko na sala oyo kute minisa ba ya danger roman kena okepe na boy na okepe na gabo chepe na boy pe na boy ba bazongisi pe na ko oyepe na yango na tetala tala umone baka uzaya eba kuzaisa mambo yo chepela tango fora ye me bayolo balingala te ale fale di kaba ye mabe wenda emame andi kampri ya weli sakate nzambo yo okaba chancele memba Papi Chago di kaba weli sakate osoma babilo wana ele simba Papi Chomile ka 10 millions de voitures osoma donc on a pas c'est la biso déjà tous les mois d'ici les 20 ans derrière tous à la tête tous qui d'Afrique tous qui beta concert en Afrique Côte d'Ivoire tous longs déjà tous qui tous la binora en janvier pour toi beta concert raté na kinkole et puis to beta concert na showbiz hour on comprend donc lancement officiel il y a album na biso contrôle et $100 mais na ko sauter coup de chapeau na mon boss fallait pour hasard à génie. C'est bon, merci beaucoup Babi Magemba tango fort émission na biso ekomi na on peut se dire 8 personnes mon na pesi pa na Grenoble no surtout mbota to na pesi Pamela Maboti na pesi chef coutumier de Brazzaville monongi na pesi Patrick Mbida na pesi Letesha Magema ya Guy comment donc deux fois et puis na pesi sko mbote na ceinture ya suka Chaleur d'Afrique. Donc, Rite Choco, Chaleur d'Afrique. Et puis, na pesi mbote na Londres, na Tiffany. Na pesi Tiffany de London. Deux fois, na pesi Yazarana Vanessa. Et puis, na bossa nete vient ngai Fiston Lukombo, na l'effort. Na bossa ni pété Karine Pombo la pétrolière, Karine Mafiela. Donc, et puis les amis de Tango Fort, Kobanana, Mama Sociale, les types, na Kitty, na Popol Mabunda, na Eric Mostre. Na Eric Mostre. Vous comprenez? Nous avons un élément. Roman, na Yesigo, na Nenga Ki, na Yesko, tala certains manega. Diable, certains manega. Roman, na Kitty Sigo, na Yannick Loboya, sorcier. Boyo na kino na ba postuler pour mikolo tana bango. Mettons dans le boyo, c'est ces missions autant de télémané au monde à Sigo, na Ebisio, ya Jano Binano. Ya Jano Binano, bah tu faut voter Jano Binano na Mwamba wana 418 mais 418 ya Jano Binano wana vient nanga ya Jano Binano on va rien ba disque tout après to yesko na PDG Richard Macheko bana matadi
Patrick Patrick banini donc Patrick mutunanga na mutunanga IST donc so bosane to legi mundele ba Christian Mayabala donc des fois donc to qu'est-ce qu'on a ndinga matadi to qu'est-ce qu'on na PDG Richard Majeko Komba donc numéro 28 bana matadi benu voter PDG Richard Majeko papa Yazarabo na héritier Tony ba trésor zing bango tout na pesi ba mbota to mais pour finir quand même ça tata Nzambe tata Nzambe talaka lelo yo nenga yo komiti fali na mondo yo ndenge akoma roi ya mizi ale sala moyen botae sala moyen mama to umeni no be minge botae sala obilo ya sikoyo na album opoza pesi ba junior motu kwa single apesi bango boyo ba sikabaka izawana sikabaka ya nini kemba sikankina imvuvwe sikantolola sikambati kisa. C'est bon, merci. C'est le côté de ma bite. Et mise d'Atilo, bon, oui. Moi, j'ai dit merci. Merci beaucoup. On a tout disposateur. On a bango. Tout disposateur pour l'émission. C'est bon, je vous dis merci. Oh, Eza. Oh, Totombe. Bashigel Mayam, oh, batunanga bayambanga nangola, babasho na plus de 4 ans na palais. Donc, baza Bashigel Mayam, Serge Manzambi, Achuda Samba. Donc, DJ Ken. Bah venez belé héritier voir moi congolaise donc belé dans bateau sous bangana yé aéroport boy ba bâche bimé belé ba polo bimé belé donc naza muta bateau c'est bon mutaza nga bateau te na pesi merci beaucoup na patron na ngai John Simon ou ngazo bengé bateau de Moïse na pesi mbote na bière internationale bateau de Moïse mota to na pesi mbote na bière internationale Vicente Poti Molati Sinzambe vena nga me envoie na pesi mbote Eric we na bokula ka we na kobosa no jamais na pesi mbote vraiment tout le monde a disposé tapo na talanga maestro Erokano le maître de la presse congolaise je vous dis merci Seigneur Jésus-Christ a battu la bino bye bye ciao.